Congo France. France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com bata fait rigoler balobi ki obete dever loterie bon mbonga ticket bon pe na mbonga logement bon pe na bato wa ki binoti ta faire nga lobi tanga kombo na e nani ba misa faire tout neti nani oh tout baso lo bala na TV abi ki obete dever loterie ça veut dire que bozo na mbongo te substance c'est ça etali bango celui qui tue par l'épée périt par l'épée. Mieux vaut avoir des paroles qui vont te faire vivre et des paroles qui vont te tuer à la langue. C'est ça qu'on appelle, c'est ça qu'on parle en français. Il faut avoir des paroles vivifient et non des paroles qui doivent te tuer à la langue. Hier à l'obara trop, mais ça n'engage que lui. Mais aye barake nenga finga wera, aka sate que faire abet la ki maboko. Faire monnaie dangereux parce que faire attendre mona wera. Pour ça, blague, il y a un message dans le bannière de Congo Lelo. Aboulé te kendenge ya finga kawera faire sepela na été faire atika ka sala buso banaye. Pour ya finga te bato ba finga ba président na mboka oyo koleke baza. Mais soukela bango mabe. Faire emba di ma fait jaloux. Eza ma musique faire eta bazala na vie na wera yo zaka tenga na salati. France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko. Merci beaucoup bana poto bana mokili mobimba boto la biso na number 1 ya ba site tout ya monde Congo France avec Pacho RFI chef coutumier car on est dans saki bino que toza robeta masolo toza kundula solo toza robeta masolo week-end dimanche toza ko le kandengeni week-end toza le kandengeni novembre to kota ngondeni octobre to kota ngondeni parce que on a vu que toza un événement mondial qui va misser tout ba comment préférer qui va les États-Unis. Est-ce que nana banda liboso na États-Unis to yeba à travers cette émission. Je vous signale que Tozalina honorable, mais quand on les sénateurs et animateurs, l'Obeso, le bébé. Ah, Zali quand même la voix autorisée les grands animateurs internationaux. Oh, il y a travaillé au sein, il y a Wenge Musica, maison mère, son excellence ambassadeur de la paix Ranson. Tu vois bien le bébé, l'Obeso. On va expliquer pourquoi absence. Il y a Wenge Musica au grand complet au niveau des États-Unis, tandis que tout le monde y peut, ça développe. Alors, l'Obeso, bonjour et bon dimanche. Ouais, bonjour à toi aussi. RFI, Pacho, RFI, mon amour Teketa. Voilà. Alors, on a l'émission d'aller chercher à Nagissasa. L'Obeso, aux Andes d'abord, animateur, compositeur, leader, ou bien on a un leader. Je suis leader, je suis un talent, animateur, compositeur, auteur, compositeur à différents cris. Partout dans le monde. Bikolo nyonso babina yango partout dans le monde. Pacho, RFI, mon amour Teketa. Voilà. Mais pas beaucoup de l'ambiance à cette émission parce qu'il va y avoir la émission et pas y a Apocalypse Bella les millionnaires et pas y a Somia Bamongo à la biso. Vena biso José Makile sous mandat. Alors on a biso. Na ya nangai. Ya Somia Bamongo. Yo zarana bango. Ya za beaucoup là. Ozarana bango. Zarana bango. Mikoni. Chaque jour tu es na oya. La yo mo zarana bango pour ba pouvoir. Yango zarana bango. Ta ba na ba fonction te ba no zarana bango. Mutakema na bango yo. Ah, yo la zarana Makila. Il Pacho, tu veux ta masola Kinshasa la salité fou le ton na Kinshasa. Yo est bien, yo dans la vie André Kimbutat. Yo dans la pipe cha vie André na ko ndeko kumisa vie André na télévision. Hein? Yebisa vie André ki non. Yebisa Mbuta. Bato tchana ba commune. Ba ko sala pas Saint-Smart. To yebite to biso makambo soki ya ba poubelle on ba pesa on na Beseko. Mais ville-province à Kinshasa, quand on voit la ville-province de Kinshasa, le premier citoyen de la ville, c'est son excellence André Kimbuta. Il faut que les bogas de tous les gouverneurs. Tu as un commentaire. Tu as un temps qui est Moutamaele, na Moussa Nae, en fonction de la discipline, on a gouverneur, maire de la ville de Kinshasa. Mais pourquoi l'autre commis au bête en Zinzin, commis ami à peuple? Hein? Poubelle, il pas de RFI. Yo dans la bafé on autre temps combat. Il faut ça dans la bango. Pacho, bat comme na bakanda makambebele. Bat comme na kanda makambebele un carte comme na 1400 francs. Dollar réseau mata de jour au jour. Jour au nuit dollar réseau mata carte à crédit comme na 1400 francs. Moi na 2 ans que n'entik bazo bengana ye zonga kende na ndaku. Donc il y a pas la sociale, il y a pas le social pour nos enfants ainsi de suite makambebele belé. Aux hommes prend le banda ko ba garantie ba 10 mois na ba palais ba sengo garantie une année mboka mbelobela ba te loko moko te mboka ça intervention te
soki na brasa na ngambo awa 3 mois bapesi ndako opesi 3 mois bapesi mbonga na c'est important. Ça n'a rien à voir avec le gouverneur, c'est le gouvernement central, c'est Matata Pogno qui va décider. Le gouverneur c'est autorité urbaine. Ça n'a rien à voir, papa. Quand on parle du gouverneur, le premier citoyen de la ville c'est lui. Il est comme le président dans la ville province de Kinshasa. A repé sa ordre dans la ville. Que non a quatre ville dans la ligne ba garantie pendant comme à 10 mois. Ata yo tongi immeuble ma beleza à l'état. Nous sommes des locataires, nous souffrons. Vous comprenez? Quand j'étais enfant, ma mémoire est si belle et bonne. À l'époque, une fois par an, dans l'école publique, l'école à l'État, il faut que mais non, la fille a 3 ans, maternelle, on a parlé. Il y a garanti 10 mois. Kinshasa poubelle, une par-ci par-là. Est-ce que tu as ma vie était mais via la première suite de ville naïve. Les villes naïves se représenter biso ba jeune de to. Et fapeka to lo sa kompaka. Ah, bomanya matika zambadi. Vous comprenez? Babilo on sur la page photo le bela. Nous ne pouvons pas être là devant les micros, on parle que la musique et la musique. Aujourd'hui les gens n'ont pas besoin. On va revenir avec vous. On va revenir si ça dans la politique. Alors je vous signale que le Besso d'ici là, alors, on l'appelle sénateur aussi à l'Assemblée pour appeler sa biso, proposition, la vision, la provision. Il y a Masolo et Mboka, parce que la moitié de Mboka, moi, le gouverneur de la ville, il se bat pour cette ville, marié, il a 40% de santé, mais il se bat pour que la ville, la biso, et ça la propre, la lumière publique, et ça la éclairée. Alors, merci beaucoup à Miguel Conde de Caviar, merci à Junior Buxon, merci à J.J. Arnold, José Didi Pouma, puis à King George, le grand manager, on a la biso, na biverons les propriétaires. Tout ça rapidement, et pas à Lobesso, bana musique ndeni. Quand on va sur banda, quand on va qui journaliste, en plus dans la musique, il y a un virus. Moi, j'ai commencé à chanter à l'église, donc j'ai fait choriste à l'église Fepako qui a appelé l'église Nambemalam du pasteur Adina Bala. Qui n'est plus en vie, que son âme repose en paix. Donc j'ai quitté là-bas avec ma mère parce que j'ai été toujours gratuit avec ma mère. J'ai fait encore courir à l'église néo-apostolique. J'ai quitté néo-apostolique avec ma mère. Aujourd'hui, donc, j'ai fait la musique et j'ai commencé ma musique depuis mon enfance à Kingaboa. Quand on a ma belle Gérald, j'ai Coco Moulumba, Léon Moulumba, Sadio Moulumba, Sandra Chemin. Il y a Batunyoso, Luzon Mayamba, Didier Mayamba. Donc, côté de la musique, dans Kingaboa, on a fait fond dans l'Angolais. Vous comprenez? Vous avez bon Angolais? Oui. Vous avez un moto J3. Ouais, bon, ce sont des amis, hein, collègues, tu es déjà, mais après la musique, après musique et tout, vision des aguinines, aux la pasteur, aux à l'encadré, aux à leader, bien ça sera comment? Il y a une vision dans la politique, pour la trop. Les gens qui ont des moyens, ils sont tous les gens bwana ndoko na mwa atika immeuble mo boye na Gombe o bwana ndoko na mwa za ndako mo ya munene na bandalté biso tona chance tona bande ko ya ba pêcheur tona bande ko ba pêcheur c'est de la bande ko ba ndoko mo ko za pêcheur ndoko mo ko za chasseur bangando na zamba o ndoko mo atika zamba kuna na boteka kuna na ingende na bokanyanga o comprendre bon comme to zaki na ba chance wana ti yango chiki katana ki obiki na mboko pona otanga ifuza na mbongo yo bien bien yana ba tebele ba bourrer l'intelligence ba fana ba parler ba l'arte oui bien non conjoncture c'est yango to ramto lobati yango ramto loba on ne peut jamais être là parler que la musique parce que les gens sont fatigués de la musique mutu so aller bien ta obina musique ité mutu ba bengane na ndako ba na obina musique ité mutu bengani mwana na classe oti na bina obina musique ndeni moral les na bien ta obina musique ndeni obina musique ité yango moni ke na kota na kata musique parce que mbonga ko continuer na ya continuer tiki ala ité mwanda mbona tanga kana na zoka mwanda mbona na ngoyo ngomona nga na défendre na ba télévision je sais parler je sais écrire c'est ça c'est qui est l'essentiel na zo pe chance na na wenge musique à maison mais les rois de l'offre pe singa opportunité ba découvrir nga ba kiki que je suis donc c'est ça parce que au niveau des titres na yo il y a Bercy, na intelligent. Et on a un niveau na bi niveau de titre na été. Toko tout est point. Tout le monde fou là qui ne sait pas quoi polémique à musique. Tout le monde a bill qui ton niveau intelligence. Na bi niveau na été. Na bi niveau na été. Ton salle de défi na télévision que non venez on va parler on va écrire je n'ai vu personne. Toi maramona té maramba niveau d'intelligence il y a ni faut yo so mot na ngo niveau d'intelligence na zakari baba so ndini. Zakari honorable ngala journaliste na azana. Le ngola ke journaliste yo za jiba yo moi je licencié en communication. Yo bi niveau na yo licencié en communication. Il y a solo vraiment. Au banga nzambe vraiment.
Ah, ce qu'on a c'est Capone. Ouais, si c'est comme ça, en tout cas, je vous félicite. En tout cas, c'est une chose, c'est une bonne chose. Si vous avez licencié en communication solo, ils ont bien. Nous les ceux qui n'ont pas quatre parce que nous avons foutu dans la classe asiatique. Sommes dans la foutu dans la classe là qui n'a une poste en comme matin dans un titre académique. Normalement, cours du soir est payé à la rate. On se animation, mais les soirs tu pars à l'université. Il faut bon. Mais on a musique foot à Rabinot. Aucun poto, soit bon, va dédicace, on s'organise. Te kokota kuna te. Salaire n'a pas permettre que na foot en anda on attend ça va na laisser na foot en classe cité. Et permettre bon. Ba toto yemba la musique wana, ba toto boka. Suta bakabarate. Bon na lela ah na otu no so na José Makila. Moi te na okamwe sanga ki ozara na ye. Ngaku na okamwa. Na bunda bitumba na ye des années. Eh, nazokamwa te sanga otu na ngako mo na révéno général etumba te na bi nazokamwa yo. Ndezo ba kozara na ba na bi. Wa bino bola ba chance na bino bola. Bona bisika bolava. Bona ba chance beaucoup tana ba tu wana. Ozo comprendre. Azotala yo. Ndeko so ba baso yo ka. Bona na ba beno ba on peut se rapport. On peut se rapport. Ngana da victime mabanga no muna ngabuyi. J'ai tant de fois. Oyemba, j'ai tibilomba, apeso ba forme, apeso ba kabelo ba mbo. Mama mwana te, tika mama mwana masola kala, wala masola, wala robeta masola bokasa, zoka be handicapé tina kati afia bwa na fleuve. To ala tete mona tete ko na histoire. Kota mama mwana te pas moi soto sur makambo eza bien. Ya mboka ko kitela mama accoutrement c'est rien. Tu es habillé comme un kilote. C'est rien. Ça pas dit que non est là ti bozangi bilamba, ils a relax sa journée. Oh comprenez c'est dimanche. C'est dimanche oui, évidemment. Oh comprenez makambo eza bien. Nabio nazo kama attend ça makambo za na ba géné. Wota na ko na kuteno ad. Na utie mission. Mbamo betinga no beso général tout malabi a 5. Na tout notre pas tu as salinine. Et là qu'est-ce qu'il a fait? Beaucoup la rafa na nanda ko na qu'est-ce qu'il a fait? Ote bungabi oh papa. Nazo elorote nazo elorote. Voilà. Ngana sala yango poke ba fait à village. Na ba ke non tant na sala ngo bongo. Moko ba fait ba oyo ka retour na ngo tant ekoya. Ngalo beso na sala na ose na ose retrouver. Vous comprenez? Bon, ce retour, je n'ai rien à voir avec eux. Voilà. Alors. Il faut le maraba full, Kinshasa solo. Il faut le bélium. Na kweni, yeb ça passe gouvernance. Oh, na bandala full ali, na kasavu full ali, honorable Riga, ba full ali, full là par-ci par-là. Il faut le maraba full la salité. Na saye ba full, ba grand full, na ba kinga ba na ba mokoto kuna, ba full la minene. Il faut le maraba full, Kinshasa. Nabutu to beti ngungi na moito wolo linzinzie tozo kufa pwapwai. Ngaite. Oina ke longo siko bongo te wanga te bakaka. Nesoka ke na nabutu to beti ngungi na moito benga ninzinzie tozo kufa pamba. La salubrité, zawapi pour la salubrité c'est la propriété. L'insalubrité n'est pas full batiké libiso. Est-ce que vous savez que Moutazo géré full, c'est le premier ministre, ce n'est pas André Kimbuta. Et dans libiso te problème chose que non, nous avons assez et l'équipe. Et comme il les gars, on a mis la bina boye, on a absorbé vraiment solo ya full. Est-ce que c'est normal? Kinshasa qui est appelé Kinshasa la belle. Aujourd'hui Kinshasa est appelé Kinshasa la poubelle. Est-ce que Werason, la fondation naie le gouverneur de la ville a fait ça qui marché au nettoyer. On a fait ça on a linga fait ça on a fait ça on a little maman sur la TV. Après ça côté rond-point 24 fondation on musique comme ça. Honorable Rigaza wana bilo ka salité yobila. Aibi makambo na zolo ba to yobila Kinshasa donc to sukola Kinshasa. Kinshasa comme salité papa le gars boye poubelle. Osonga boye poubelle. O le gars boye libulu. Osonga boye libulu. Okende boye libulu. Okota boye libulu. Okende boye fulu. Nzinzi na ngabite ke tona to va na kata ya poubelle tout na ba on est bazana. Est-ce que ce tolobi ke o ne toloba beto lo ba on binga mabito ba na mabete parce que c'est nous qui souffrons en tant que congolais aux autres ça prend des vies. Congolais voilà c'est ça que makambuke ne dans maboko ya charge ya gouverneur ba pesa ave André Kimbuta makamna parce que c'est lui to ba finga ah wana ça c'est ce nom qui est devant. Que non Kimbuta ça elode taba fulu tina gombe fulu tiwapi oza comprendre mais ceux zabongo bazong c'est là makamna pour na ko évacuer fulu papa est-ce qu'il y a problème cause ami tout kana pena ça on a dit bien le besoin a besoin mon les bogards de tous les gouverneurs on a besoin mon gouverneur la bonne on a besoin mon te nga mona tungale to baninga c'est parce que nengo zo beta même so beta via chaoka be osala mata ke patrie kana ne ya za père ya père ba Patrick Kimbuta. On a père, il y a respect, il y a biologiquement, c'est un papa. S'il faut qu'on ait d'une manière propre, à tout le bateau critiquer, faire tout le non vieux, soit je battre,
na ba différentes ba poubelle ya tonga et comme il est inondé tam so azoyeba tam so ba ko sa ke o to longoli déjà ba longoli ti full on s'est informé parce que et Michel Rossal à la tango et politique toujours là que ça tout ils avaient des défauts à ville pour se ça. On revient sur l'actualité de la musique. L'Obesso, vous avez dit que vous avez travaillé longuement au sein de la musique, mais est-ce que l'Obesso vous avez bénéficié quoi au sein de Wenge Musique à maison avec ensemble le roi de la forêt? Comme vous l'Obesso, il y a un bénéfice, na ba na boti par-ci par-là. Est-ce que Euro rassemblé banane sauté? Il y a pas coup franc. Bazali bana moi na coup franc la raté bango suba bana ngai. Bazali li bénéfice na ngai ngwana comme l'Obesso que je suis na bano na boti. Bango na bénéfice na ngai. Mais ce que d'abord, il fallait que les États-Unis. Avant tout comme les États-Unis, tous on a bilan ya mipende au Ganilango, mipende au Betakiwan. Ils ont gâté. Ils ont changé ma solo pacho. Yo dans la musique avant la salade. On attend nos caméras. Pacho dans la musique avant. On a sur la question d'attrape. Est-ce que on Ganilango zanga? Je fais que chanter, je fais qu'interpréter l'œuvre. Mouko na moi ça les signes qu'on a les rois de la forêt. Na gagné na nani. Le droit d'auteur. Ils ont magam na ngai té, ils ont magam na ngai té, ils ont magam na ngai té. Ngai na chevoa na yembi mukona ngazali mukolo kesene mukona ngoti ngana ganila na nini na ganila ka ke no ba chelo ngina nzoto na ngai le kana trace c'est fini et le fin du mois j'attends si on me paye c'est fini si on me paye pas je suis là bat bazo ba chance ma kamera ba boké tu premier ayemba batu ba mema na ba poto par-ci par-là surtout ba mal chance. Surtout nous sommes les. Nous sommes. La poto là. Nous makambu ya maison mercier. Nous makambu dédicacé batu. Bokechu a chanté les gens. Lamboka o ba memaye ba pelemon ba memaye ba kenani ba poto. Biso to na ba malchance. Nous sommes une génération sacrifiée. Oyemba bato zela kokutana batu. Yo na okamwe sango na José Makilanga na okamwango. Izo lekilanga o sango na zakana général etumba. Yo singa na sepela na o. Non c'est pas l'année que na rolia ngana lia katelo sepela te na no bana pacho to zanga na yo ebinde to solanga na yo bolia kati ngana te le bese mu za la spebo yo to la kara kitoko oh ngana mutuka zanga mutuka to kuta to temto sana ngone émission ngana mutu na tango la taxi yeste yango vandi kuna makolo kuta ni ngala ni boko bempe monter beta e vanda na palais. Bon, on a un bon abonnement. Mais ça me dit que ça mbongo, que ça bouche aussi. Ah, tika ba mwana papa. Oui, tu beta ikindu kala, tu sais moi. Tika ba mwana, tika na fa ni boy, tika. Ça la voix. Tika la fa na yo péter la télévision ah la pétation de. Mais développe héritier watana bazan orchestre, oh ça ali pour au rejoindre parce que la maison on se retrouver. Oh, nga le bi la maison mais on retrouver té, non se retrouver té. Mais on a linga to ça une émission en direct. Parce que babilo wa kata katanga sali ba montage na ya zu ba bisika zo beta zo tikelinga. Il faut que dans un direct au beta na bien na plateau. Ozo aza mystique muto. Est-ce que nga bi na maison maintenant retrouver te nga zo na bateau nga na yemba. Na zo kamwe sanga oza na général etumba na okamwa. Okuta na ndenge nini. Ilo ke kamsanga na kamwe onde na mona yo ka mystique. Miko leki na mona ngo sima première dame. Muko msu na mona ngo sima soki ya nani. Yesu na eba te oza nani. Hein? On a fait ça. Hein? On a fait ça. Ah. Yo pas oliaka, yo pas oliaka. Te. Kuta ko pas zoé kuna, kuta pas zoé na shark ngai. Ngala yo la te ba fait. Oh, na kena ta la box. Bona na sani. Na benda. Na kena ta la box na bendeloni. Oh. Kuna te ba festa ni. Na kena ko ta la box, na kena kumisa maso nani. Oh, to bima champion du monde oh comme nani oh. Oh, mutapen victoire, massa na so comme nani oh. Bébé Rico. Nalinga bébé Rico trop. Na kena ta bébé Rico. Na kena bendeloni. Voilà. On revient ici rapidement avant que tu comptes en actualité du jour. Ba mission na bino ba seleki na ba télévision ba lobby ke bato ke aux États-Unis mboka poto ningani bata faire rigolo ba lobby ke obete devant loterie bona mbonga ticket bo pe na mbonga logement te bo pe na bato ba kwa ki bino te ta faire nga lobby tanga kombo na e nani ba mission faire tout neti nani oh tout ba so lo ba na TV ba ke obete devant loterie ça veut dire que boza na mbongo te substance c'est ça etali bango celui qui tue par l'épée périt par l'épée. Mieux vaut avoir des paroles qui vont te faire vivre et des paroles qui vont te tuer à la langue. C'est ça qu'on appelle, c'est ça qu'on parle en français. Il faut avoir des paroles vivifient et non des paroles qui doivent te tuer à la langue. Hier à l'obara trop, mais ça n'engage que lui. Mais aye barakenenga finga wera, aka sateke faire bête la ki maboko. Faire monnaie dangereux parce que faire dans ndenge mona wera.
kosa ya blague te ndenga na ya message na oloba ne ayo kango lelo abule te ke ndenge ya finga ka wera fera sepelanga na ete fera tika ka sala buso banaye po ya finga te bato ba finga ba président na mboka oyo koleke bazar mais sukela bango mabe fera yemba di ma fe jaloux eza makama musique fera eta bazaka na vie na ya wera yo zaka tenga na zalati. Vous comprenez? Soka salaka yango d'une manière, yandenge sala lobbying na comme disent les Américains, à sala marketing na ye, cela ça n'engage que lui. Vous comprenez? Je ne peux jamais tenir à la télé ya kofinga Ferré, ya kofinga Fali, ya kofinga Bill Clinton, ya kofinga Seleo, ya kofinga Brigade, ya kofinga Bercy, ya kofinga Lacoste, ya kofinga Fabrigas, ya kofinga Kabose, ya kofinga ba Joss Diana, ya kofinga ba Jessa ki ba héritier Watanabe, ba tunyoso wana na kofinga kabela okambia. Oh, akabela combien d'années? Na maison maintenant il a pesa bambongo maître Yul champion Yul yera makambo bima pesa bambongo neni bambongo neni pesa bambongo neni c'est un frère, on était bien avec lui, c'est fini. Est-ce que c'est que tolia tolé c'est que to sungana lo besona na zoka koto bien te otalanga na nzoto koto ozo comprendre eza bongo lo besonde ni ndeni koto mboka za mobulu bon landanga beto kuta to take mutu moto zo mon teke mobu mo beto ke to take mutu moi deshaba zo mon ton ngabe na ziton nanga il était comme ça, il était transparent à tout le monde. Et puis il y a la maison mais ndeti moi poté ça la maison mais pota ndengeni mutata or simba charge to monaki mi là-bas il faut simba charge. Ah, bon charge à Wengi dans ma bourre le roi de la forêt moi. Boga de la fin d'ailleurs moi fan de après ça rappelle nenga par rapport. Tes le roi charge l'orchestre héritier dans ma bourre héritier. Moi le l'honnête bat de la Bernadette Masengo et betati. Batnos bandimi héritier. J'étais le seul. Il y a le malamu héritier na TV que non, il va réussir. Mais balobi au trahi. Na trahi pas. Il m'a héritier. Bah ta maison mais balobi au perdre. Non perdre pourquoi héritier a pu petit Ventoni. Il a fait 16 ans avec son vieux. Il a fait 16 ans avec son vieux. On a dit que TD Yakim pour y avoir son papier. Papier par rapport à quoi? Est-ce que vous perdez parce que adversaire d'abord il y a maison mais comme héritier. Non, est-ce que il y aura adversaire à Tata non? Il y a pas Botio. Deux adversaires André Kimbuta. On a André Kimbuta adversaire. Mais nanenga musique nanenga mbea. Il y a vie André, Fuma Boala. Léo. Na ozande ngana za mtapale. On a vie naï. Petit naï, moi na petit, hein? Oui bien hein. Beaucoup moins on va que héritier adversaire avec. Nanenga musique. Nanenga musique te nanena kosio. Oh. Non, tout le monde a vu Angola, même jour, il y a même jour de la forêt, à sa répétition. Aza wenge, aibi tactique à G. Aibi manger fera qui non bon za maramna aibi nenga. Oh, aibi G, aibi nenga sa maramna e. Aibi que non qui ne risque rien à rien, mais faut na risquer. Bon héritier nenga na sora sali promotion pe na vie na to salon epanani. Héritier na problème na héritier nenga sala orchestre ne wana. La première personne que tout le monde voit et regarde c'est héritier. Badbata na titoye ba frère azana bango te mais so le sali kangbu ah héritier ou so sali kangbu ah il a été héritier il a été maison mère mutaza nabi empire ba kube kufa pepe kala kufa. Est-ce que miel de son dans le pouvoir asimbi ba kambu ah dans le pouvoir tenengeni pouvoir miel les pouvoir miel pouvoir héritier pouvoir ya Bill Clinton les ya Bill Clinton pouvoir à Seleo Seleo parce que na boîte pas somba champagne ah na boîte somba champagne boya ngola définition musique. Mais babi musique babi wenge for luxe na mbongo soma champagne na CBG to mona basoma ba champagne wenge basoma Nicolas basoma ba champagne eza c'est lo bozina ye ya c'est lo bozina nga me soma champagne na melaka gene melaka gene wenga na complexé ngana ko soma champagne ba futi ngana ko mela obefisa mbongo na champagne. Je suis l'ami du patron des boîtes de nuit. C'est habité moi je parle bien avec Eric Ngwasuma, je parle bien avec Richard Kabala. Si j'ai à boire na pour ça ko mela na okene ba venga ba salinga offre. Bon logo soki Nicodème m'a payé ba champagne. Héritier boli ba champagne. Ngapelo besona bola ba champagne. Bozuyanga na ekokani. Alors merci. Bozuya Congo. Avant de donner s'il plaît. Bozuya Congo, ekokani na bozuya Éthiopie. Hein? Teto solat. C'est bon, le bébé. Mutuna idéologie na pas chose ku tumtama yo koko aider biso lo batnos ba comme na boule que non na somba saka simana tonga brique. Lobiso ko mukolo okomi koko fandi cheyo. Osaka ba loyenge to okoma koko ofuti. Yo mo yo somo ya locataire à koko. O koko na locataire na so somo na e. Bando kango ndoki pa pamba. Ato pente mukinza ndoki yeyo. Posa locataire ba osal so passer au moins. O ko na ngaite pardon. Ngaite. Yo linga kran makasi. Boni amapeka boye lokola mota ko boya kande makambo ngaite. Hoka ngaite komanda mokulu ngaite. Hoka ngaite services spéciaux ngaite. Tuba ngaite honorable Rigae ngaite. Le pétrolier Boni amapeka boye lokola mota ko boya kapache refi ngaite.
mwana ye ngai te pacho RFI alobi ngai te mwana o ngai te mwana muteketa o ngai te siko jour na boka krimoko mindele ba kosaba indo chaka zulwa te kamboka na miroir mindele bakosa baindo chaka zulwa te kamboka na miroir mindele bateki lisusu baindo na nzela Zanzibar na wenza tipo na ila orea mboka Jamaika mboka bamale yebe nkokwa lobaka abayaya nokaya no mizike angayo no dinero no mizike engaye Kinshasa la belle, lelo la poubelle, banzinzie. Non, tu peux pas critiquer le gouvernement. Nalela, Winzanzo tezalaka nango na pokwa ena kende na mopono. Winzanzo tezalaka nango na kende na imika. Winzanzo tezalaka nango na pokwa na mpaka juma. Winzanzo tela na kitambo na ABC. Winzanzo ta. Na baotala yo pa ya bokulaka ndeko ya général Etumba papa Kake na dine fuji mabonner na Suisse. Yo nebi bango bona bokulaka te bokulaka bango boka boyo mtebi bangoti yo boka bangoti papa tika na vana na ligne na suma moto na lembi pardon limbi sans pardon ça la voix j'ai assez dédicacé les gens je n'ai rien tika na vana pardon ça va zela na kufa lo ma belisa kufa ba sombela na cercueil je m'en fous ba tika na vana pardon alors na bebi ko vandela koma mutu vani koma mutu pendant carrière na mobimba 9 ans oboka komba mutu maintenant bodina pese lo côté ah ve bodina na olia maboke Vebodino na genole maboke. Vebodino za vela ngai, vebodino engambe bodino ananole maboke. Vous comprenez? Obi fait ça clair, honorable Zakari Bababasso, il me dit ça bi petit nanga. Oh, mais yo il faut en l'art. Yo ba vieux no bana bala. Yo ka mama bana ngabi nanga yo il faut en l'art. Ba vieux no ya bangala bana bala. En plus ba ba vrai ba poste. Mbale belo boka bango tane na classe bango. Remi beaucoup na kaso empaka juste Marie Bomboko yao we Marie Bomboko nkaya solo ya kufa kiona wa gina somi ya bangala nyoso tambongo na banda siko na fungula livre na ye Remi beaucoup na kaso empaka Marie engambe edo ve mokolo ampongo wa da vice président na Sénat engambe edo arito malo kondo tana okita na bango tokanisa mabele ya José Makila una bwaka ke loka lipande na lipa atana munga te za maka mukolo maka mwana te papa non tika zana si sakri biso tana fait tona ba compte mususu à rendre on comprend oye mora yebi ve José c'est un américain quand il dit une chose il réalise ngalo baté pour na ve José Makila il faut respect. Vous comprenez? Non, peut-être que pour condamner Bakulaka, tu n'as pas l'impolité. Mais Bakulaka, il faut comprendre que non. Pas tu es réfléchi sur lesquels l'obéli beaucoup la la TV fait le pas tu es réfléchi à moi teke à mon pas tu simba wala moi si na bana attends moi liboke mon pongo to liboke en kema to pe liboke à l'insué to pe liboke à mabongo. Vous comprenez? En foot à pays ilombe obi ilombe te ndako a foot pe kela si abana. Vous comprenez? Si ko so mwenga na lo babui Vezak l'honorable Zakari Bababasso abi petit il faut dans la mbongo il va venir tout bana balar en plus autant d'années que tu les as chantés engambe edo arito malo kondo tokanisa mabele ya José Makila paka José Ndundu abi José Ndundu la noblesse ouais mondele wana namona nda kunena gemena namona nda kuna ina Guadeloupe paka José Ndundu wapi Janolo mata mwana ya papa muso ile kiso mwana ya titingilo mata on comprend ndeka Lorenzo Janolo mata egbake omere ningeli photo ya bodino ministre il bosse un ministre etalinga ministre bo etalinga ministre bo etalinga. Alors merci à commandant Moukoulou, la ville est calme. Merci à commandant Bellhomme. Voilà. Kolinga tenga na kufa ba so ma cercle ba so ma belle licité na mona bo mengo ba sa ngati net na zaboye na ko se plata ke non lo beso na nengo bwaka ngai ya zwate loko ke no lia nango comment sopo comme ata koko ufanda esika motala ke egbake kinganye boso na lia gate na leki na TV kana ndolo baka na sentiment yobi comme le fanga bwaka ve egbake omer oui bien ngo bananga comment lo beso na kuta ve na fonction ta ngala ndo bwaka etina comme na fonction est-ce que ayambanga obi comme fona luka ba bengana nga
tika vanda ya repesa mbote alors merci bambote alors le bébé alors mettre Ali la pesi bango mbote maman Colette Chomba voilà maître Yulazan champion Yulazan donc ba Titi ba maître Titi ba nani oh ba Chubu faut pas rappeler Chubu pe munabiso donc ba bon États-Unis okendete yo okendete ba chele bi makamwana te ngana na Congo ndena za na kutana bango to melia Genesis États-Unis za déligité États-Unis za ki makamuke fa to kene simbite to 20 ozela soke ko simba toko de la fin dans la poto na sangara d'écoute Aza c'est le patriarche de l'orchestre Wenge Musica maison mère lui il a beaucoup de pouvoir d'aller en Europe comme il y veut aux États-Unis ainsi de suite on a pas parlé na ekuna bana bazakuna on comprendre il faut trop bela makam to ba que non ba bon c'est la biso mboka ba ça l'assainissement na mboka assainissement na ville à Kinshasa to côté na saison de pluie awa ba to ba olela ba inondation na bandar ba kufa na ba inondation parce que ba terrasse oyo ba caniveau eza bouché eza bouché oh kuto moi moi ezoleka mais so landela on tina so kuta ka foule moi vana quelque part foule vani quelque part assainissement na mboka pacho yoko ko aider pe mboka te pacho ko ba ga makama musique mais ndenge na zolo ba bo mais gouverneur azoloka yote nazo pesa rapport non sala mais so to ka lisolo ke gouverneur ba botola macho que mais so na beseko so beseko oui na beseko beseko la ponyo azong c'est le gouverneur makam na it oh bo makam no so ka foko ya salango c'est le maramneta ça maramuna epe Kinshasa ya salité baba za kana biso na cité te il faut ça bango papa ki o filmer ba full la ça bango kasi bambote na ba ouais na pesi mbote na José Makilang baka sumanda le gouverneur de Sidou Bangi na toujours pas ne lo ba ke no petit ikokelo kendo ngape na kana ikokelo kendo atala kana nenga vizolongo na ataka nenga vizolongo na pesi beaucoup la général Etumba pacho mutatu molingai atuni ngai lo beso général atinda ke loko mo pa mutu mo na bi na yebi makambo na te na zo yango na maboko na ngai te na zoate na mona te ngamu na mona Lise na sona Lise Etumba na sona Tristan Etumba ozo comprendre bando na ngai basi mbala mpasa wana ndabi na ngai zala tempo so moto minde to sala comprendre oyo singa ki pesa yo loka pesa ngai na lo ba na télévision beaucoup la raso pesa ngai lo ba pesa ngai na mona eloko te ata pine ya vélo na mona te bi vérité bosembo na pesi mbote na lisuki ya bamongo tata Bonina oyebi oyo Justin Bonina papa Justin Bonina ale mwana kisasa solo ndeko camarade ya Kimbuta le gouverneur le Boga to takala bango tout là-bas la kilibiso ba Godard Motemona wala batu na ngai bokula ka Bonina lisuki ya bamongo na bo sanité ve na ngai ingeli photo na pesi mbote na bo sanité lisanga bonganga elumbe na pesi mbote bisika zali na pesi ya Pichu Bolenge na bata bokachi premier tala bokulaka na pesi mbote ya koma ko silika pa pamba eloko ngape na koma mona mwa compliqué koma likamuka siliki afingi ba bokulaka na mona ngo drôle bokulaka nkisa donc iso to kanela ola to tunda ola ila ko umake oya saba bokulaka te fela ndinganda bola nkisa de connaissance pas la biso edi yeli mongo solo edi yeli mongo na pesi papier tambe na pesi mbote edi na pesi bokulaka Jean-Louis Kofobolanga na pesi mbote Elliot Mondobe na Canada sec na pesi mbote bisika zali na pesi bandeko nyonso mbote ba Peter Diabanza ba Popise Sungu na pesi ba Boda Luvangadio ba Trésor Cash ba Paola Mwebe na pesi ba Musheni Code ya mboka ya Willy Musheni Code ya mboka Code ya Congo na pesi mbote na bosani pete le PDG Gilles Massan, oublié mon ami na Brazzaville Dieu levé Bomandoki Dieu levé Bomandoki mon frère je te salue là où tu es Ingila bokula Ingila la mère de Dieu Ingila oya Kovo Ingila na Ingila msuna kata Angola Ingila la mère de Dieu Ingila la mère de Dieu na PCP mbote ya papi matalata miroir na pesi mbote na pesi pe Jean-Paulin Biembo mbote Peter Diabanza et loro na boka ka sika mikolo zaka ke non ebateke bayena kuanga talaka basi bayena nini dento nini batumbi na tono dento nini bakalinga ko kalinga dento yako tumbe yako tokise yako kalinga ma dento muteke ayena kuanga basi bayena nini dento est-ce que la vitesse de croisière, vitesse de croisière, avion voilà. Moi ce que là on appelle ça la danse du croupion de dinde. Et muteke bayena kuanga talaka basi bayena nini dento. Adini batumbi na tono dendo nini bakalinga ko kalinga dendo batata balinga ko lia dendo kini soko zana dendo wano zinde marché dendo dendo siko suna longo sona susu ale bikorine arc-en-ciel Sabrina matumona moto nyonso razalaka vraiment na le passé na ye ya kala tembezali moko na moko ya bimisa photo na ye
biloko nanga lobeso elekeli bango makasi babenda nzoto nakoya kokanga yo nekanga zungwa lobeso yezalaka na Equateur o nangele ya ntando ima ole oyo Peter Redi wa banzo tala pacho RFI mwana muteketa ima oleo ialeo baboya lobeso bandi makabarabase abenda nzoto baboya lobeso bandi makabarabase yo mone politika kofinga kamikolo soki balakeli yo mabe okozwa malédiction ebotu na yo kesuko Anania na Safire bajalwa kimbuta tala lelo osepe kwa kimbuta tanengo seki poko kende kolia te wala ndekola bajalwa tula masa bajalwa Andre kimbuta tala lelo basuke tata Andre kimbuta tombola loboko mobali Léo Sommet tombola loboka mwasi longola salite na Kinshasa pam ye muteke aye na kuanga talaka basiba ye nani dendon programme orchestre liga bango bana États-Unis sotana Kisasa Merci. Alors c'était Lobeso, l'animateur international, aussi à Wingé Musica, mes amis de son excellence, ambassadeur de la paix. Merci beaucoup à Nadine Fuji, Maman Bonheur, Motema Nono, Manuela, en direct de Switzerland, et Mbote Mingi, Junior Buxol, Mbote à Willia, la préfecture, la dame des dames, Motema ya Paulo Santos, en direct de Paris, Paulo Santos, anniversaire, qui toko tout en blanc. Christian Kondaradar, contrôlé Nassi. Merci beaucoup à Maréchal Souvé, Nakati restaurant Yolo Ezo, Yesa, donc Masolo Kitoko, Pierrot Mouteba, le préfet de Paris, le préfet de Paris, le gars informaticien à Paris. Puis merci et beaucoup à l'homme fort plus que fort, le beau garde de tous les gouverneurs, André Kimbuta au sommet, la ville est calme. Avec vous, la ville est vraiment calme. Merci. À Mouna la caméra, et merci beaucoup à l'homme fort plus que fort, c'est le vrai, le seul, l'unique Motemona Godard, la voix autorisée, la jeunesse de Kinshasa, puis en même temps leader Yakingabwa. Alors merci beaucoup à Apocalypse Bella, les millionnaires en direct de Portland, merci à Mwambira Djabou, merci beaucoup à Joël Akele à Paris, Mami Bilonda, Mami Kalenga, Dominique Bilonda, Laura Mpiana, Laurent Mpiana, bisous à trop. Gianni Mou, tout à maman, Aminata la Cissé, beaucoup la Kagabi, Tonga dans l'antre. Napesi Bangombo, Teming, Joseph Kofo, Aimé Salo, Bango Toum, Mamari, Fatalabana, Sandra Kazadi, Bosé Belé, Jeti Bilomba, Binotou, Bambo Tetro, Annie Dembo, Tabou Fatou, Lili Lombe, Rodi Gantouf. Djomodan Okikaspey, Eve Mwanza, Héritier Watanabe, Boss Live. Maman a dit aussi, les gens maman pasteur, Bambote, parce que Zali, Naban Agnoso, Bambote à trop. Et là, Bondo Besek, en direct de Montréal. Merci beaucoup. Nabandego, tu vas Congo France. Bon, continuez toujours au Bengabiso, tout le Tambola. Moussalo les a pas, si il y a un Tambola ou le reportage. C'est pas facile, moi, soutien à Binope. Et que ça, moi, Malam, à trop quoi. Merci beaucoup à Rachel Kanda. Jean-Marie Scrève Mundele, Puce Bolinda Bokulaka, match est bien, TV comme les Ngiban à tout à poto et à suivre. Merci beaucoup à l'homme fort parce que fort Picha, Didier Masuku, Babi Mobile et à Mandefa Pembe, la PC Mbote chez l'essentiel, Bangotou, Mouna, la caméra, la réalisation. TV comme les Ngiban à Gisasa, Willy Sionga, président d'Homme la Lille, Rita Moulembu, na Liège, Yoye Binatan. Na robo sana hôtel Rita Moulembu na robo sana hôtel il y a toujours famille à Libela puis collection en Maroc puis Gikiwa donc sola va sola yo TV comme Elengi. Merci à commandant Mukulu, à très bientôt, bye. Congo France France.com site ya Kolo Masolo danger Masolo kitoko. CongoFrance.com